Mbote ndeko journaliste, mbote na bakongomani nyonso oyo ya République démocratique du Congo, mbote na bandeko na ngai pe ya libanda babengi diaspora, wana ezali ndeko na bino océan obol selaki ba prière, bolelaki na ba TV, boleki bo sali ba émission, bo sali ba marche et koyolela na bino, pe koloba na bino, pe atata ekolo Martin Fayulu, pe ya parti SID, les prisonniers politiques de M. Félix Tshisekedi Tshilombo est dehors. Tshisekedi a voulu me tuer, Tshisekedi alingaki abomanga, mais bakoko balobi muto ya kokufa te parce que azali mobundele mabele, ndenge pe batuna sa bundele yango akokufa te. Donc ngande za liboso na bino, na pesi bino merci na obo salaki tango bakangaki biso. Merci moi Namboka Balobaka Olie Biloko Ambo préparer mbango. Félix a mangé le repas d'un sien. A préparé mbango ndeko na ngai. D'abord on a retouché place au lobby Félix oyo na union sacrée bako kamamboka mutuna se makolo likolo. Et ce que mon mboka bandi ko tamama ko kamama bato batie mutuna se makolo likolo mboko aneza mboka le susuté. Yo zo benge garant de la nation. Félix Tshisekedi sou garant de la nation te parce que ba territoire, ba district, ba village na biso, province na biso, mususu eza na maboko ya congolais te. Eza sur maboko ba congolais te. Félix est un président plaintif mutabilela lela. Je prends l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine n'a aucun kolela, ba pese ba arme, ba pese ye minduk, ba pese ye force hasta la face na Poutine, la deuxième puissance mondiale. Mais kolela Félix Tshisekedi ba pays mususu, ba ya robengana la ye ba M23, ba bonde la Kagame, ba bonde la ba M23, mais kolela na ye, eza ko senga minduki te, eza ko soma minduki te po bengana ennemi na Congo. Et lui ko ba pona Félix na Congo to un ennemi ya mboka te. Oh wana ce sont ses amis. Papa, ndoki ayebi ba ndoki baliaka na bango. Ata oyoki bango ba swani. Ce sont des sorciers et là na sika moko ba okeno okuta na makolongo na bilamba ba kotika lolenge moko. La guerre à l'est, il y a Nang, il y a Kabila comme lui-même Tshisekedi l'a cité, il y a Joseph Kabila, Bangomi Satouana na Félix, Baza Bazali à la base, il y a Bitumba Oyo. Ce qui est l'élection 2018, et la élection solo, Oyo va voter qui Martin Fayulu, va pesa que pouvoir Oyo, mais les Oyo Tozanangote. Félix a voulu coopérer le pouvoir. Il est à le au Congo, on coopère le pouvoir. Alors, vous avez coopéré. Tant qu'on a COP, retour est là. Et quand le retour revient, tous les pasteurs et l'église de réveil, soyez maudits. Soyez maudits. Le lengo Félix Tshisekedi sa constitution te, bino pe sa Bible te, Bible le Bible. Ya momuto ya liboso ya Nzambe. Et Sengeli abandonna nous kotubela masumu na ye. Félix Tshisekedi a péché dans ce pays. Félix Tshisekedi a un pouvoir qui n'est pas son pouvoir. Félix, le pouvoir ici, c'est le pouvoir du peuple congolais, appelé ça Martin Fayulu. Ba yibi yango na ye, na Kabila, na Nanga. Tout a été dit. Nanga Lobi. Tout a été dit. C'est lui le président de la CENI. Boyibi. Ma pasteur, venez prier pour moi. Est-ce qu'il a confessé ses péchés? Tant que le péché de Tshilombo est confessé, et Tshilombo va rester comme ça, et le Congo va rester comme ça, jusqu'à ce que Nzambe Mpungu hala, Mungu tulendo Nzambe, akotinda la biso, motinda mio aza propre,
le col Martin Fayulu à Kangola Congo. Si nous continuons avec ce type, si nous continuons avec ces messieurs, sachez que le Congo va partir au Rwanda. Les leçons de Bengani Félix, de Bengani Kabila, bah Rwandais peut sili masolo na bango sili. Tant qu'on a Kabila dans ces pays, tant qu'on a Félix dans ces pays, il y aura toujours des Rwandais. Je demande à tous les Congolais d'être unis derrière Martin Fayulu pour voir le Congo de demain sera quel Congo. Parce que le Congo aujourd'hui est occupé par les Rwandais. Même si Tshisekedi vous donne le pouvoir, même si on lui donne le poste d'un premier ministre, et si on te donne le poste, et le soir Nanga vient, tu vas faire le travail là où? Tu seras premier ministre dans quel pays? Premier ministre dans les pays divisés, premier ministre dans un pays balkanisé. Non, nous voulons que le Congo soit un et indivisible. Et Ezalamoko, Nata Rosabibonga, Toka Mamboka Nabiso, Pona Bolam ya peuple congolais. Peuple congolais, on a yebisio, on dit Mangaï, je suis Naouti Nanda Kounaye, j'ai été à l'OIA, à l'Union africaine, précisément na Conseil national de sécurité. Namaboko conseiller spécial naye en matière de sécurité et Béron. C'est lui qui m'a envoyé au parquet le 14. Na moni gestion na bango kuna, na yoki masolo na bango, baza bato baza yoko bongisa mboko te, ce sont des tribalistes, ce sont des haineux, ou ba yoko tremper peuple congolais na lukuta, et bazo kamamboko na lukuta, mutuli ose, makolo likolo toko lingango te, bino nyonso. Soutien na bino na Martin Fayulu, bo soutenir Martin Fayulu, ne lolenge biso soutenir et toko tikate, bitumba izale makas, nenga balobaka la guerre sera longue et le peuple vaincra. Si aujourd'hui il y a consultation nationale, on a consulté Mouzit tout à fait normal. Mouzit azali sur ma cassette, azolenga lenga. Yo monete mninga soza malade. Tu peux consulter. Hein? Quand quelqu'un est malade, on va le consulter. Baye malade nini azana ngona nzoto. Mozitu est au soir de sa vie. Azana posta zo moi poste alia akufa na poste. Baza bato baza soifé du pouvoir. D'abord il était premier il y a rondima changement de constitution. C'est tout à fait normal. Il y a un changement de constitution. Bon gouvernement il y a constitution nationale koboya. Mozitu azana posta et le côté. Ce qui azana ki mayele, allez Félix na yo. Pour guerre, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Est-ce que Félix a salué l'ango? Le loi a été pas na consulté. Et l'homme mort a ça y est, au Félix a rondima. Pour Félix, c'était un ami au Rwandais, un ami de Kagame, un ami de Joseph Kabila. On nous c'est une distraction. Oh papa, consultation et aussi mbaté. La cohésion, la vraie cohésion nationale, c'est SCC et la Senco. C'est ce que nous, les peuples, nous attendons. Les restes là, ezali les soleils ba camarades de l'Union sacrée, na moi ba tuna bango oyo ba lembi déjà baza au soir de leur vie, ba kokota yango. Biso tozo c'est le vrai dialogue au peuple congolais à kozala pour guerre et cela na est. Biso toza kunate. Merci. Merci Mboka, Mwana Mboka. Les inondations. Bache date il y a le 6, ba commémorer date à Tata Simo Kimbangu. Est-ce que Félix était Kimbanguiste? Est-ce que les Congolais dans l'ensemble sont des Kimbanguistes? Non. On fait il y a Mouton Dimarayete, Kimbangu à Tomboki. 2026, vous verrez des pareilles inondations. Des fois, il y a fois 3 à Oyo. Yami Balé, Félix jour à prêter serment à quoi à l'agonie. Et lui va pouvoir les ayoter, bakoko balingi ngote mabele et lingi yote. En dehors de ça, baliwa nyonso eleki, lelo ba inondation. Ezanine, mabele ya bakoko nangai, nanza mampung, ba prière nyonso basali, nzambe alagisi kanda na bango. Mutu bozo sambela. Aza vrai problème. Yenda sana problème na mboka na bino. Tant que bozo sambela yazo confesser masumu asalate. Aïe bagena yibagi pouvoir abatuna confesser non so boko sala aux la pam nzamba beti simbula tokolo banini biso bato balobaki ba yibi musala isa IDPS ce sont eux qui sont au service de l'État parce que le peuple congolais bolam so quitté
oyo nyonso koya eza biso te mais mes condoléances na bandeko nyonso bakufeli bandeko na bango pasi mpe mawa oyo esali ngai ya kosakana te totelema lokola moto moko kobengana régime oyo ezotambusa Congo motu na se makolo likolo. Congolais nyonso azolemba Martin Fayulu azoloba eloko te aza Congolais ayebi eloko te. Martin Fayulu akoloba lelo alobi makambo ekochange te biloko ekokita te moto akozala kaka na la barre to moto akokitisa biloko ekozala kaka gouvernement congolais. Martin Fayulu asengaki cohésion nationale bandimaka yango te esalama te. Félix Tshisekedi andimi asali asengi yango azwi bamasa na ye oyo baliaka na bango yango bazosala elingi koloba nini Martin Fayulu alobaka et Martin Fayulu akoloba et Martin Fayulu akolobaka kaka mais yo peuple congolais oyeba kozelaka Fayulu te pour manifester pour quitter na nzela pour ça la réclamation n'attendez pas Fayulu seulement. Fayulu, oui, c'est un leader. Fayulu n'a jamais cessé de parler. Il parle toujours. Aouti Koloba. Aouti Kosenga. Et Mikolo Koya Boroyoka ye. Asengi cohésion nationale, il y a solo. Aboy consultation. Asengi consultation à Basango. Mais yo peuple congolais. Manifester pe volonté wana. Oloba ke biso tolingi consultation oyote. Tolingi consultation à Basango. Nenga Fayulu alobi. Bango balingi Fayulu alobanin. Fayulu akokisa biloko te. Tant qu'azana gestion mboko te. Base la Fayulu mkola kozomboka. Mkola Congo. Yango baso ngaye. Olobi loko te. Transport mati. Olobi loko te. Côté aéroport boye. Tant qu'il y a une gestion dans noté, Fayulu va parler, à vous proposer, à vous proposer, Congolais mayele, yon des ala mayele, yaka simanaye.